oyo nyonso balonia mabe na mukolo no lelo na parole de la foi on a prononcé likolo na yo na lobi bible lobi bako timola mabulu po na yo bango moko bako telengana bako kwea na mabulu wana na tongo ya lelo nazo déclarer kwa moumu na nzam libulu batimole libana na yo. La Bible dit ils creuseront des trous pour vous mais ce sont eux-mêmes qui chancellent et tombèrent devant ces trous. Alléluia. Tika o nyonso bongse libana no na nzela classe bolo je déclare mabulu batimole libana na yo bango moko batelengana au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tongwa lelo obanda mukolo kitoko mutalo ba iloba suka na vino za o asala yo oyo nyonso balonia mabe na mukolo no lelo na parole de la foi on a prononcé likolo na yo na lobi bible lobi bako timola mabulu po na yo bango moko bako telengana bako kwea na mabulu wana na tongo ya lelo nazo déclarer kwa moumu na nzam libulu batimole libana na yo. La Bible dit ils creuseront des trous pour vous mais ce sont eux-mêmes qui chancellent et tombèrent devant ces trous. Alléluia. Tika o nyonso bongse libana no na nzela classe bolo je déclare mabulu batimole libana na yo bango moko batelengana au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tongwa lelo obanda mukolo kitoko mutalo ba iloba suka na vino za o asala yo. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.